bisanga boye ba boka ba malade betema to bana ba nazo félin de père félin de mère zamba bombanga ça fait dire ya onza 30 basi. Oui. Comment? Basa mikolo balandaka ye ba mama o balandaka ye bon atika ba dans saison ba bima qui n'est pas abonné pas dans saison moni tous les hein eza mutuka mais bon on a cercueil té côté na merci babundela ngasko ba biso ko to sa biso ba lokoso mbongo so ba sombelo ka mutuka moni ka ba. OK. OK, c'est conseil au pesa musicien. Bon, conseil au pesa ba musicien et ça peut appeler le kana Jobu. OK. Oui, il est pas poisson kasireka. Oh. Oui. Autant na comment? Oh, bona bangani. Parce que c'est ka soba mituka. Parce que ça bo yo to lo barango, et ça la mutuka, et ça cercueil. Team France Télévision. Yannick Wenge Yonde Makam. Team France Télévision. Team France Télévision. Team France. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mes fidèles téléspectateurs de la 3 fois w.kinfrance Télévision. Merci pour avoir été abonné. Vous êtes nombreux partout dans le monde. Vous êtes en train de nous suivre à travers cette émission face à l'actualité présentée par les vôtres. Yannick Wenge, Moto, Atonda Nakibunzambe. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Bisso. Soyez soutien, Mawato, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. À travers cette émission, tout sur la ration d'actualité, Oyo et les Gara Namboka Nabiso. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui, on va parler surtout, sauf rien, dans un plateau, dans un salon qui tourne, tout ça, c'est-à-dire, moi, ceux qui m'ont dit, vraiment quoi. Je suis avec Daflo Aurora, les Kamon Modoté, Mikola, avec si Bega. Bega, tu es battu sur les années, avec elle, tu bêta sur ma solo sur l'actualité. Merci beaucoup, avec les gens, Nayo, Momela, Molia et Laurent qui toquent, Laurent Congolais. Chez Cilia Aigle Jean, merci beaucoup dans la belle Kapalanga, mon mongala, na Kangai Kepta, et puis sur Kangi Jobu, mon mukeme, maramou belle, mamamine na ratinaye. Donc merci beaucoup. Erzum, journaliste à l'équipe, vraiment, vraiment roi. Je suis avec mon invité. Bonjour, comment? Oui, voilà, c'est le Nazal bien. Faut le inviter, Bega. Bega. Yes. Bega, ça va? Faut souhaiter toujours Bega pour Bega des Arabiens. Ya, badala nayo comment on peut sur trop zongi maramoné zalara. Badala talon li lo baizani ni bonne santé maramoné. Nous c'est bien par grâce de Dieu sont embêtés mon boulot. Mon boulot. Mais yo balobi ndire na jobura yone ukangi mais bande mo bu. Dinga kanga kaka ya nango ki cité za rozuma yo sokoli tongo midi na pokwa prière. Likolo nango foza kitoko e bolata. Ozo ba niveau likolo fo kanga ti boyo zo mbala so lipeka ozo pe lipeka okanga pe na mapeka. Oh. Oui. Merci tout dans l'histoire actualité. Kofi le midi ba violo ba danser, nyoso wana uza mwasi, uza mwasi pe uza mutamedia. Est-ce que ba violo wana eza faire ko violer ba moto ba pe ya mo ba ba misika pas ko violer. On biso basi to lingaka ko le bébélé. Tant ba kota biso na chambre. Mibali to fusa bino te ezaka lisolo to kei to yokana. So to yokani te. Ah tellement moi ça zalane ka ba pesa biso privilège. Non ba violer ngat. Ko fait violer mutu te. Ko faire violer na mutu. Ah violer mutu te. Oui que fa que akazo na sous na cour les 13 heures à Paris. Au moniteur mutu ba obundisa on des degrés élévation na. OK. Moniso ba bi Kofi a violé na ko boya yango po parce que Kofi a 30 basi. 30 basi? Oui. Comment? Basa mikolo balandaka ye, ba mama o balandaka ye. Bon atika ba dans saison ba bima qui n'est pas abonné pas. Dans saison moni tous les loko les ata luka sosuna ni famille ye bana falo ba ke Kofi a violé, ça bon. OK, donc Kofi a innocent. Ça innocent vieux. Yo dans la place ba danser, tu vas passer à Kofi. Te rappelle na mwasi, le personne va na vie mo bona monete simba te net na la passe ilo loka mbo na jobu. Na monete mambo ngwe matala ko crépa parce ilo la violé nenga. Oui, solo. Bon on lo ba peut-être na luka. Voilà ba ki ma wote ba ba ki solo. Boso ba corrompre. OK, merci beaucoup. Toujours tombé dans ma sur l'actualité, tout ça l'actualité par rapport à Maramboli Galambo na biso, excusez-moi. Donc toujours comme on a hérité Watanabe à Sombeli, ba musicien na 4 batasima, 4 voitures batasima. Ba tomoni ba Mutambunda, drummer, Koba Soginani ba 4 cars. Et réaction en tant que journaliste, analyse ni Roussa. Bon, pour nous les bien, mais ça comme mutuka qui est cercueil. Hein? Et ça mutuka, mais bon on a cercueil. Côté na merci. Naneni. To yebi bangoti. Et ça mutuka vous, mais bon on a cercueil na buto.
Donc mutu ko héritier sombeli ba mission na ezaka mutu ko commencer. Mais comment cercle? Nande nini est-ce que vous avez une expérience au moins? Vous avez une expérience, il fait pas tant dans le bonaye vite. Ezaka mutuka. Mais ça cercle été. Pour be bana ba famille. Oh. Oui. Et ça maintenant les solo za nene mutu asome mutu apo ça ya tilo kufi. Bon, moni nena ndena ba kutu bona ne lo amalonga te. Mais na okada ba otinda ba poussa na nga ba sombela ngelo boye. Bo nga pe ba lekisanga boye ba boka ba malade betema to bana ba nazo félin de père félin de mère zamba bombanga. Ça fait dire ya on zamba bundela. Parce que ba biso ko to sa biso ba lokoso mbongo so ba sombelo ka mutu ko moni ba ok, conseil au pays sa mission. Bon, conseil au pays sa musicien et ça peut appeler le Kanadjobu. Ok. Oui, il n'y a pas poisson qu'à serrer. Oh. Oui. Autant que comment? Oh, bon abangani. Parce que c'est la somme à mituka. Quand c'est ça pour y entendre le barango, et ça la mutuka, et ça sert qui a été. Conseil au pays sa mission. Au pays sa mission. C'est ça va payer ce mutuka. Sambela. Luka pasteur, Luka yokokyo Luka. Et ça mutuka. Ok, merci beaucoup Dafleur Aurora. Ligamona Moutouté. Tu comment on a un décomoro. Alors tu connais Misanze Momoko. Il y a cela, je crois, un mois il n'y a pas mais c'est le succès. Na mobile, ceux qui savent, ceux qui papa l'engbola, ceux qui n'y en a tout ça l'accident grave et à Koufi. Na habité analyse au ça les années, les acquis les années. Auto le belo mon ah ok. Nani ndekona bisomba le auto soma mituka na. Ouais. Auto sombe ba musicien. Et tu vois ta. Toto beta pe na jobu li solo ngoti. E boy pe so auto ke bongo to yeba. Foza maili. Mais le lobayo ça journaliste. Et le beta ke ba lekisi ndeko na biso. Na lekisi. Ah, ba prete na biso kako ba obi masikati. Ba lekisi. Ba lekisi. Oh, bona bomba. Mais surtout on le vit au tika na 6 ba lekisi na producteur na ye peut-être à liboso. Ba lekisi bon sani. Mais est-ce que ça le n'est ni et ça parce que quand la peine a peu se fera fleur dans la banne quand est-ce qu'on 9 mois au perdre pas signer muto yoka mais yo monique au pe ça no batu yo lia no batu kaka mabe za teliaka mais yo na bana nkase olanda. OK, merci beaucoup avant de chiter tout dans le soya yo moko mais yo to ka pe ozaka lesbienne na Congo on dirait aux lesbiennes ya solo ya o kangana kisinjoka wani akisinjoka mtu na makasi yeso ngomba lukata video yango bavanda baba luki video ngana leader non c'est pas makasi monde ça boye kisinjoka ndenga zana ayebana koleka na batu tout o ba rappeler sa rapport kisinjoka ndenga zana za lesbien te azana ana mbali na vieux daw mais azan mobali mais azape neza la azan mobali mais azape mta système vi peut-être que bleu mais yo za lesbienne mambo ya nana mibali moso na jo tangelo na téléphone nga yo oui ozam bali biso ko tuna na tie demande te baka couper le yo za mibali belé te kasi na lesbienne na tangelo bo baza oui baté ko ozanga pe libala tango ba na mi bali baba bali ni nonga na meme na famille mama na nga be buye azate na mbalite na za muntu na ko se soulager na meli drink akozanga te na ifset ko lo mabu ya lo wa yo Dafleur lelo ovandi ba bengo na téléphone babi bana mobali mo rapesio cadeau ya mutu kama abi otanga kombo na yo bozala ngo belo moto kozanga cadeau te na biso mona biso media so na lobelika mobali na nga a muto te mangane na boya na batu musuba so ba ranking monga yo lobi baza ebele oui ya siko muto apeso cadeau ya wana abala ngati na yepe abala ngati okay tu veux dire non ça vie nanga na zi loboko na nga weza 5 et quand ça pose son bil papeleki na li papeleki te sko na li pape mona te mais na ça nango maintenant pe na moni action na été okay naza mwasi nana de bana uza bana mbali na to boma kutuma ka ta to kufa obomi moko tema ute okufa yone ke mabe okay na mama okay biko nango uza marié te na marié te na sala divorce uza divorce okay couper action mais na yiki ba parcours ebele na jobura mibale ebele bien mibale ebele mibale ebele otu musonga na yeba
nitrona kitoko na leki basi na bango. Photo ngamo na ngane. Flore Aurora, c'était pour moi un grand plaisir de les voir pour vous. Da Flore Aurora, moi muke na bangenge na BKP, beka on peut se zanini. Ozo banaté, merci parce que vous avez belé autant l'émission la Bisso face à l'actualité présentée par le vôtre Yannick Wenge. Motato na Kibonzambe, mesdames, demoiselles et messieurs, merci beaucoup à Erzoum Mayo, journaliste mais à l'équipe bonka na ba en ndenge za. On a tout na Zoom, hein? Toilette. Nous sommes vers la fin. Merci beaucoup na label, Barbie label, moi na maman présidente. Maman présidente label Queen Motema Flore TV, leka Flore TV, tant le Flore TV au leka. OK. Il est pas au leka. Faut mon label. OK. Merci beaucoup. Nous sommes vers la fin. D'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao. Quelle France Télévisions. Yannick Wenge Yonde Makam. Quelle France Télévisions. Quelle France Télévisions. Quelle France